Voilà, merci fidèle branché, bande nyonso balandi bozolanda biso kwenti kwa na ba chaîne na biso ya télévision, na chaîne na biso ya YouTube partout monde entier. Bande nyonso bozwi biso na RDC, na Angola, Luanda, Mikili ya Poto, bande nyonso bazolanda biso na Congo Central na Matadi, o ezali ya bino mosali Ondi Bolbolenga, boyebi to bimaka toujours pour na komemela bino ba news, komemela bino masolo ya sika. Et je crois que lelo bokozala décider parce que beaucoup découvrir ya ebele na kati émission na biso. Alors awa toza na kati ya résidence ya Mbuta Djoke azali herboriste, azali phytothérapeute, azali spiritualiste. Elongo na yende to sepela iko yamba na émission ya lelo totalisa bino basango nini amemeli biso. Vraiment, il y a que les caisses mingi ya ku yambange na émission na betu. Mais avant de tout vraiment na ben à profondeur, bien que mais ça la moindre bois présentation, mais mouke sepela ngemo singe se présenter tete bampangi ke na kulanda betu monde entier ba comprendre naninge kele. Ok, matondo mingi kumba munu Mbuta Djoke Lungosa Pati, me butuka na yaya bonkaliwa nkeka. Et puis tata mono kumbu nandi kiala nditani Bernard andike na luvila ya masimu mafuti mbote na beno mbote nkangwa Kongo pe mbote na inza ya mvimba. Me banza benu nyonso benme katuka landa présentation ya Mbuta Djoke, donc benme kuwa bamvila, donc à côté pena na détail na ben na profondeur ya présentation ba lui présentation za la rande boye. Alors Mbuta Djoke betu zolaka zaba Mbuta Djoke kisalo nini anike na kusala kisalo mono muke salaka muke généraliste, donc muke salaka ba mambo mingi, muke talaka ba mambo ya kipeve, muke talaka pena ba mambo ya kisuni. Alors à part ba mambo ya kisuni ne ya kipeve, muke tekaka pe ba bima ya bukoko, donc muke fournisseur ya ba produits traditionnels. Il y a voir même tradis modernes, il y a ba bima, il y a ba pangi ya betonet, il y a ba Nigérian, il y a ba Ivoirien, donc ba ina nyonso ya ki ya Congo ya Afrique muke tekaka yao. Bampangi benme katuka landa Mbuta Djoke metuba anike fournisseur ya ba bima ya bokoko inake salemaka na Afrika mbimba ya vanda ya bampangi ya babwala kinzenza kaka na kati Afrika wa mais Njoke ke fournisseur na yao, et à part yao ametuba pe anike traité ke, et voilà maintenant betuke na kota vraiment na mozindo. Mais betume banda maintenant na ina metadi la kibokoko musa bave Mbuta Djoke nini ngele ndaka tubila betu na ina metadi la kibokoko parce que bubu yai batu mingi kendi minakadia kave kibokoko musa bave nini ngele ndaka tuba par rapport ya yao. Ok, matondo mingi bametu baketu baka play peuple oyo eza na culture te oyo bi culture te eza peuple moko ya kukufa. C'est pour cela ceux qui lelo tozana ko perdre ba valeur morale, lelo ceux qui ba difficulté ezali c'est plus que to perdre ba valeur morale, tozo ba lisusu te origine, tozo ba lisusu te source. Or nzambe ninga salaki biso boye asalaki asabandai ko sala d'abord nano nature. On a kati ya nature nde nyonso ezana kati kuna. Yangwana tango tukokota na développement nde na koyeba ko développer concernant motuna uti kotuna ngai. Je crois bouti kolanda Mbuta Djoke alobi ete lelo soki to perdre ba valeur na biso c'est parce que to bosani ba culture. Donc je crois na question est bon comprendre déjà kibokoko ezali culture ya race na race et akokota na mozindo nango kala mingi te. Alors to koti sikoyo na musala na yo na kati ya musala na yo na oyo etali traitement parce que lobby aux autres traiter aux autres teka aux autres fournir et to ngato yeba ba maladie ni nango oyo Mbuta Djoke azo traiter. Ok, ba maladie ya muke traiter ke to pe ba maladie oyo na salisaka mingi na za basé penza mingi na oyo etali makambo ya ba hémorroïde oyo etangemi ba mbasu oyo etangemi ba cas spirituel. Ceux qui tozui neti ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba oppression
donc osalaka me makambo ezotambola mpenza malamu te wana eza mpenza domaine na ngai. Et puis naza mpe makasi mingi na bainfection ezala urinaire ezala sanguinaire to mpe infection ya peau. Et puis à part ça naza mpe vraiment makasi mingi na makambo oyo etangemi neti baka ya badiabétique ezala type 1 type 2 vraiment eza domaine na ngai. Soki mpe toye neti na oyo etangemi ya hernie interne ça va, mais hernie externe nde wana nakoki kondima ngo na soni te. Donc eza na makambo mosusu oyo nasalaka mosusu mpe oyo mpe nasalaka mpe te. Donc moi domaine oyo naza nango mpenza yango wana. Merci Mbouta Djoke, merci Bandeko Balandi. Je crois bien que nous avons temps ya comprendre que Tozana spiritualiste, monene, herboriste, monene, phytothérapeute, monene, vraiment beaucoup de temps à découvrir et belé. Mais avant tout, quand on a mozindo Mbouta Djoke, ils ont abattu belé, bandi melaga penza, baki qui boko côté, balobi que non, qui c'est qui boko, ils ont la canados té. Tiens la kaka batu bazo mela ondengwana 100 doses et excès nango et yaka ko baby sa santé na été réponse ni quoi ko ça par rapport à batu que c'est normal batu ba lo babongo eloko wana puisque toyebi ki na domaine nyonso moi dérapage ezanga raté mais kala ndenge ki sabukoko ezalaki par rapport ya sika changement eza makasi puisque na début ezalaki kaka non melaka kaboye bitongola bibaka nyonso wana ibandeki kopesa vraiment badérapage. Mais avec l'état tango l'état ameki un peu kolandela mpenza batradi vraiment moi ordre ekota ekoma koyeba nani aza tradi nani yango aza te. Alors neti biso boye toza na expérience ya mosala alors napesaka kisi te kaka bipesela otoyebaki meme na bakoko na biso kala puisque avant mundele aya bande ko utiliser ba plante makasa nzete. Alors to bande ko utiliser to bande ko pesa que non verre moko demi verre na tongo demi verre na pokwa ou bien verre na tongo verre na pokwa eza déjà dose mobimba yango wana. Je ne sais pas batu balobaka on a beaucoup ko ezalaka na dose te mais to ba pesa déjà 1 litre okomelango tongo pokwa eza dose mobimba yango wana hein. Alors to éviter moi ba polémique oyo ezalaka na bandeko na biso na niveau ya moderne ono bakisa bukoko ezalaka na dose te non ezalaka na dose tango ba pesi ba big no verre na tongo dosage mobimba yango wana. Tozo banana spiritualité Mbouta Djoke sima tokoya kokota na bakisi ya kibokoko na ndenge oyebaka na kufournir yango. Tout ce qu'on a dans le malobano lobby que non, aux autres traités ba mari de nuit, ba mutuaga ba problème ba makambo marche à côté, Mbouta Djoke azo traité yango. Alors na édité to ngato bandana na oyo etali mari de nuit. Mari de nuit ezanini. Et comment on traite la gango? On traite la gango kaka na nzela ya kisi ya bokoko, to na nzela ya losambo, to ndenge nini soki okoko expliquer ba téléspectateurs au bazolanda biso. Merci mingi pour la motuna. Esengeli toyeba ke non mari de nuit ilingi koloba moi si topé mobali ya mutu. Eza maladie mobimanet ba maladie nyoso mais eza maladie moko ezalaka lié à partir de la spiritualité. Alors nzambe ndenge pe asalaka mokili ndenge asala ba plante ezala ba plante mususu oyo à part même ba prière plante wana ikoki ko guérir eloko wana soko zuneti nzete o babenga kango kula mvumbi eza plante naturelle soko zuneti nzete o babenga ngo kula kinyumba eloko wana pe yango pe esalisaka baka oyo babengi ya ba mari de nuit to pe ba femme de nuit soko zuneti o babengi ngola to pe tukula eza pe moko ya ba kisi oyo etretaka kawana. Mais ça dépend. Batalaka ba mari de nuit, ils ont ba mari de nuit téti, ba mari de nuit ordinaire et puis ba mari de nuit simple. Alors il faut qu'on y ait d'abord nos mari de nuit on a ils ont mari de nuit, ils ont un cadre nini, ils ont un niveau nini. Est-ce qu'ils ont un débit, est-ce que comeli, est-ce que comme chronique. À partir de wana n'est-ce qu'on okoyeba ndenge nini okoki ko traiter situation wana. Yango no zomona ka izo pesa ka passe puisque
ba mari de nuit mosusu ezalaka na ba porte d'entrée ezalaka na ba source olata na ba bilamba état d'âme mutona oyebite bato mosusu nde bazabu balata na ba bilamba bato mosusu balata na voire même ba sous-vêtements alors ba biloko wana yango nde kotaka ba mari de nuit tango yo za na partenaire wana azalaki na mutu mosusu état d'âme oyebite ezape moko ba source o ekotaka ba mari de nuit tout le monde a rappelé source mosusu pe ba mari de nuit ezaki non olingaki mutu na tango aboyi olobi maloba moko boye eza ya malamu te keno okokende liboso te mibali bakolinga yo te basi bakolinga yo te eza pe moko ya babiloko wana oyo ekotaka ba mari de nuit c'est-à-dire alobi yango abimisi maloba moko mais maloba wana eza na sens moko négatif. C'est pour ça qu'on a remarqué mingi makamyo surtout zo sala eza mana kotambola te uzana mwasi uzokabwana uzana mobali uzokabwana eza moko ya ba succès to peza moko ya ba symptômes ya ba mari de nuit. Alors pour na kozonga lisusu na mutuna ndenge oti kotuna ngai eza très simple ndenge na lobaki no soki na yeko détecter yango c'est-à-dire na sala ndeni tant mutoyer akoki na diagnostic pour ne pas comprendre mari de nuit yango eza ya nini eza mari de nuit simple ou bien eza mari de nuit teti à partir de ya wana soki na mona eza nango simple na ko recourir ye na ba formule o eza nango très simple mais soki kino eza mari de nuit o eza teti kino eza ko mériter ba prière oui na ko orienter na spiritualité ko landela nzela ba prière mbuta mari de nuit ya teti mari de nuit ya simple ezalaka ndenge nini e nini mari de nuit amemaka na kati ya vie ya mutu. Ok, mari de nuit teti eza c'est-à-dire okozana phénomène wana obana ta moko boye omona okokende peut-être quelque part basalisio ou bien olandi ba prière balande lo mais ta moko bo sentir ça va ta moko boye babiloko wana ebandi kozonga wana eza ba phénomène mingi ezalaka mari de nuit teti. Mais tandis que mari de nuit simple ezali kaka obana ko remarquer yango mais pas penza profondément. Alors mari de nuit asala ndenge nini oko remarquer mingi okozala na ba bien yango ba instabilité conjugale uzozala na mobali mais ba incompréhension uzozala na mwasi mais oza ko se retrouver te. Alors babiloko wana ya onde sala ka non mari de nuit wana abanda kozwa place vous appelez la bato misusu baza ba mari de nuit o eza conscient et inconscient azana mobala butume ayebaka te azana mwasi ya butume ayebaka te. Alors siko babiloko wana bato misusu bazala nini azala mari de nuit babota même bana ya bato misusu baza même na bana azana bana même mingi 2 ou 3. Ils allaient rappeler Mouta, donc Mouta vivre mais azana bana na ndenge ya molimo. Oui, en réalité de l'homme c'est l'esprit. Tout ye bakate mutu ça c'est la spiritualité. Spiritualité yango ça la kande corps physique. Mingi bazana bana, mingi bazana ba mari de nuit, surtout mingi bazana ba mari de nuit conscient. Mais ba ye bakate. Nini koyeba nini mutako ko sala po ayeba ke azam menacé na ba mari de nuit. Bon mutu po ayeba tango akutani na ngai po mutu muso akozala amona kama ba phénomène mo me accomprenaka te mais tango kutani yango o approcher ngandi na ko expliquer yango en profondeur puisque nde toza na télévision donc moi penda ya ko expliquer nyoso penza izate mais moi ba symptômes on a talisi wana on comprendre que non ils ba mari de nuit. Je crois que muto amona ina makambo wana soki aye et pas ya muta choke solution ezali à 100% quel que soit décret. Il y a maladie à mari de nuit. En tout cas, naza ko assurer o nazoloba nayebi pourquoi nazoloba. Naza na expérience ya ba domaine wana. Na traita yango ngamo ko pe nazalaka victime ya babiloko wana. Vraiment eloko na ko assurer yo lokangai eloko na ekosila. Quel que soit ata dire o eumeli. Puisque mari de nuit même voir même basala nzambe misusu pe bazape na eloko wana. Comment on délivre kabatou mais yo moko zana no délivrer. La plupart bazana babilo kona me baye bakate des fois pa ye bakame netisoni mais toke basone koki ko bomayo. En tout cas ceux qui olukingai nzambe akusala grâce ngana bikisaka te mais nzambe ozana kati na ngai yene mutabikisaka
na connaissance oyo apesa. Merci bandeko balandi toke ko rappeler bino ke tozana Mbuta Djoke azali spiritualiste, azali herboriste, azali phytothérapeute. Mbuta Djoke olobelaki biso esusu parce que lelo tomoni bato belé baza ya kokangama azobunda akoti lufu abimi boye gauche droite solution ezozwa mate mais na maloba no to kolobake mutu nyonso amonaka asalaka makambo kendaka liboso te soki aye epa na yo solution ekoki kozwa. Phénomène wana ezalaka ndenge nini mutu azobunda na ndenge na ye ya kibokasi na ye me makambo ezosimba kaka te ezalaka ndenge ni phénomène wana? Ok, ndenge kala lobaki ke non nyonso edependaka na spiritualité. Tango oza ya kofungwama na molimo okofungwama mpe na nzoto, tango oza ya kokangama na molimo okokangama mpe na nzoto. Tozwa neti par exemple neti bandeko na biso mosusu oyo batekaka moto azoteka ou bien moto azotravailler mais azocomprendre te azosala badepense moko donc soki ka mbongo esili nde conscience ezongi des fois moto azoteka asanti nano ateki mais tant osala inventaire mbongo oyo atekaki na mbongo aza na kose retrouver donc ezokoka na kutu te eza moko ya basymptôme. Moto mosusu akoremarke nde nini azotravailler mais kobela na kobela mbongo badepense na badepense soki azwi kaka mbongo do baproblème mpe eye donc eza moko ya basymptôme oyo etalisaka eloko wana. Ndenge na oti koloba batraitement nango ezalaka boye ntango oye okutani na ngai na diagnostiqué yo nde na koyeba ndenge na koyi kooriente yo soki mpe eza nango mpe na mono eza nango grave te kila mo eza nango mpe simple même na baplante médecin na koyebisa yo somba oyo sala boye okomona na yo solution. Donc eza kaka teke non il faut kaka oya kaka na église kaka donc na koyi kosala même na téléphone même na nini na koyi kooriente yo somba eloko boye sala boye ekosunga yo. Merci tozo koba siko koba toyoki olobelaki pe mbasu olobelaki pe hémorroïde olobelaki pe diabète ba maladie wana soki toke na ngambu mususu Mbuta Djoke ezo créer ba complication belé surtout soki toke na ngambu ya diabète na bambasu tozomona bato ebele bazo kufela ngo. Alors on a évité yo stratégie na yo ezalaka nini pona kokoma na niveau ya ko guérir ba maladie oyo eza difficile pour na bato mosusu? Ok, merci mingi na loba nga naza chercheur. Alors nga nasalaka mingi ba recherche naza herboriste na yekoli nzete. Alors chaque plante na yebi na lukaka na yeba d'abord na no source nango eza nini. Nzambe tellement aza nzambe munene akoki ko révéler ceux qui na canette ya diabète ou bien na kaya mbasu na kokoza peut-être na traiter yango sur le plan physique, c'est-à-dire na mosuni na kokite peut-être na révélation ba oyebisa peut-être na nzete boye ou bien zwa bangu ou bien zwa kimbiolongo ou bien zwa nkasa ou bien zwa o ba benga kango nini mundongo ou bien zwa le nini o ba benga kango nini tukula. À partir de la révélation, peut-être que vous orientez que non, je loko boye, ou stale pour na kabo, ou comment la paix moutoupe abiki. Alors, et loko ni ne koza kababilo wana mingi, tout le monde a rango, bazar na kobela, mais azoe bate. Et loko surtout, ils ont la source. Tant yo bimina moi siabat, tant yo kutanina, ou ibi loko mutu. Moutona tanga sali yo mabe, à quelqu'un qui part, à sengi. Balobaka malédiction sans cause eza ni le sans effet mais tant que cause eza il faut ezala eza pe moko o provoquer babiloko wana mususu pe ezala ka pe nini mutu mususu aza innocent tant que yoza tradi osale loko wana obikisi mutu zwa peut-être mai wana bezwa biloko wana boka yango na toilette pona ko épargner population mais mutu batu mususu azala na azui yango a exposer yango na balabala batu mususu aza makila pete tanga nyati biloko wana mutu na tango ye abiki yo o récupérer maladie wana ba phénomène ngo izalaka un peu bongo soko zunet ba hémorroïde wana kuna lobela ngo te hémorroïde eza lié na ba conjonctive otuzana ko mini na lobaka tanke na no conjonctive na biso na Congo ba régime alimentaire na biso eza amélioré te hémorroïde ko tikala ko sila te jamais na vie auto donc soko za ko soigner kaka ba régime alimentaire ozo soigner misala na yo oza ko améliorer ngo okozala bien. Puisque mi tozana komona mutu azo travailler mingi mais entretien eza moins okobika ndenge ni c'est pour ça tozomona mutu ameli ona na meli soki 5 litres
ya batanga wisi mais na solution te. La plupart tozomela batanga wisi mais tozomela on kaka pona ko remplir ka formalité. Mais entretien pendant que non oyeba non source na zomelela ezanine. Bato bazoe bate bazomela ki c'est en divagation lelo mutu nyoso to komaka ka munganga kaka mutu nyoso to komaka ka docteur soko yebi kaka moi des plantes okomi docteur oyebi mo musala bobo okomi docteur non loka na bato baza di domaine bo bayebi musala yango bako orienter yo. Donc comme biso toza di domaine musala on a bandi yango za lelo te au 15 ans d'expérience. Alors naza na expérience ya musala wana nayebi o nazana koloba toza toujours na Mbutajoke lelo bato ebele babangaka kibokoko trop. Yo kena kibokoko, yo kena makasa, yo boye kibokoko eza kindoki. Nayebi te est-ce que réellement ndenge botritaka na kibokoko ndenge wana ndenge bato balobaka eza kindoki eza bongo mpenza ndenge balobaka komo. Ndenge nalobaki derrière toute chose il y a un esprit. Omoni bukoko eza kaka na RDCT. Bukoko eza soko moni pharmacie même place na Evraka pharmacie na ngeza kinkulu ki ya bandombi. Nalobaka bukoko ya baindo. Alors batu nyonso bazana bukoko même ba chinois pe bazana bukoko même chine soki eza lelo eza c'est pour que ba reconnaître kikulu na bango bukoko na bango. Donc batu nyonso bazana bukoko. Alors bukoko loko bato bangaka bukoko bayeba kate bukoko eza pouvoir. Or pouvoir nyonso to ezala na si le plan positif na négatif. Alors moni bato bangaka bukoko pona nini pona na fanda pena na répondre bien na question otu kutuna ngai. Omoni bato bangaka bukoko c'est plus que à l'époque bato babimisa kiki no ba occidentaux tango bayaki bazwaka image bakutaki bakoko na biso tango bandai ko travailler. Alors observation bango bandai komona des fois bakoko zala bazana problème net azana problème. Alors ce qu'on a problème oya azana ngo bakoko zala peut-être massif moko to pe miracle moko bo esalemi na sens nini tomona kitango bamindele baye kitango bandai koluka kuzwa pouvoir oya zala ki na bakoko na bakoko na biso. Alors bakoko bamona etant ba comprendre que non mayele bato oyo izaya malamu te balingi bazwa pouvoir bakenango bakoki kozala peut-être po bakatisa toyebi ndenge bazalaki po bakatisa vivi babande kosala nde nini moko asimbi muninga ayebi c'est bon kanga kaka misu bakangi misu bazaneti na rive ya côté oyo basutuki na bakati bakomi côté ya mbengu. Alors tant de bamindele babande komona ba démonstration wana ba comprendre ba bina bukoko oyo bazana pouvoir moko iza makasi. Des fois bazana kobela ole bazokisa mundele bazukisa mundele te bazuka nzete kaka batokisi yango babiki pe. Alors babiloko nyonso tu wana mundele bandaki kokamwa. Alors nde sikoyo baye ko sala ba bata neni tokoki ko neutraliser to pe tokoki ko bebisa eloko na bango oyo. Alors il faut total sa bango no bukoko yango ndeza kibondoki. Soko za na bukoko moyo okota bukonzi ya likolo ezate moyo okota paradis ezate à partir ya wana ndesiko bandaki ko démoraliser bango bande ko talisa bango na bukoko eza mabe or bango ba récupérer bukoko wana bakeno lelo bukoko na biso soki eza na se soki toza spiritualité eza ya kokufa bukoko na biso eza ipa na bango. Donc en bref eloko esala geno bato babanga bukoko eza c'est puisque bangonde babimisaka image moko ya bukoko eza ya mabe. Donc eza bondoki eza kisi yango mona ka mutu soka ke na pharmacie à côté lema problème eza te mais soka telemi place bukoko eza azo sentinelle aza na complexe. Donc en bref doto eba ke no bukoko eza nango mabe te makanisi na biso nde o bato bandaka kokanisa bukoko eza mabe nde yango nde etikala ti lelo na génération o la biso ki no bukoko eza mabe talanga na za jeune bukoko ndima te ki no na kobo ya bukoko c'est la nature bukoko eza bonzambe donc bukoko eza mabe te. Voilà bandeko balandi je crois vous comprendre ebele bakanisaka bokoko eza kibondo kibolandi moko Mbutajoke awuti koloba donc
mindele nde baye ko influencer batali ke pouvoir o bato bazana ba noir bazana ko ba bebisango il faut ko ya ko injecter bango esprit moko e ko talisa bango ke non o ya bango eza ya mabe tozoko basi ko bakala mingi te tozokende na suka ya émission na biso mutajo ke lelo bato balandi ebele bazalaki na ignorance bazui temps ya ko comprendre alors muto azana problème soki azana posa azwayo akozwayo ndenge nini. Ok, merci mingi. Mutu nyonso tu o azana problème eza problème physique eza problème spirituel tope uzana besoin ya kobakisa connaissance tope uzana besoin ya kopartager puisque naza parfaité pona lobaka lelo soki naza te na kolinga te no soki lelo na kofi Congo enyo kwa mate donc soko le uzana besoin to partager soko ye na hôtel Le Beau Séjour tout justement na rond-point Voadou okukuta pharmacie nanga izawana pharmacie babengi yango kinkulu kya bandombe soko ke na Belvedere soko ke na Kiamvu soko ke na Nzanza soki oke presque na bakwe nyonso na Mwanda na Boma na zala ba pharmacie traditionnelle izali kuna soki poza ba problème spirituel okukuta nga awa tout justement na entrée du Kabanana na rond-point Nzanza ukomi na Kifonusu o babengi Kifonus ya catholique utunika ka wapi église ya Bangunza ya Pivalongo nazawana pour kolandela baka oiza ya spiritualité mais ce qui a ba problème ya musuni ulinga no to suka na bisuka na domaine kaka ya traitement ou iza ka physique tuko ko sulano mais à partir de Beau Séjour soit peut-être tout ça les rendez-vous na yo na cabinet okutinga tuko partager. Mbutajo ke eza na bato mususu tellement ba problème maladie ekoti makasi moyen ya ko déplacer ko ya envers yo ezate est-ce que okendaka pe ko traiter mutu aza na difficulté ya kokoma envers yo? Oui, na lobaka musala na osala eza musala ya population na kendaka partout soki obengi ngai ezala même wapi na kokoma na kusala musala na kukutana nayo na kusolola nayo soki pe ozana makoki ya kokoma place naza tokusolola nayo nazalaka nanga très simple partout na kokoma ezala même oza wapi soko bengi ngai vraiment tokusolola très bien. Ezana bato mususu pe basalaka musala lokola oyo salaka mais bazana difficulté ya kozwa bakisi ya kozwa ba produit okwa kolobela bango nini? Ok, na ndenge na lobaki naza fournisseur c'est-à-dire na bimaka libanda ya mboka na kendaka par-ci par-là bazamba na kendaka pona koluka ba produit pona ko fournir population. Alors oza magicien, oza marabout, oza soki nani, oza pasteur, oza évangéliste, oza nani, soko oza na besoin ba kisi, oza ba kisi oto bengi ba produit traditionnel, soko oza na besoin nango pona ko salisa bato kutanga na hôtel Le Beau Séjour na ko fournir yo. Soki poza pe musika ozala na poto ndenge na tindaka na baza na ba États-Unis, baza na France, baza na Belgique, baza par-ci par-là. Na kota yango même na ba agence na kota yango par-ci par-là ekokoma nango normal. Numéro ya contact? Numéro na ngai ya contact pona kozwa ngai naza na 089 99 290 23. Je répète encore 089 99 290 23. Ba réseaux sociaux nyonso nazali so ok na WhatsApp, ok na Imo, ok na Messenger, ok na ba Facebook ubeti kaka patijoke ukozwanga ça va. Merci bandeko balandi tokomi presque na suka ya espace na biso Mbutajo ke na nyonso tolobeleli na oyo tolobeleli te message no ya suka ekwa kozala nini na population nyonso oyo bazolanda biso? Ok, message na na kusenga na bandeko nyonso oyo ba pratikaka to pe aza na domaine ya médecine traditionnelle totika ba aventure musala oyo yebite ko bricoler yango te puisque ko salisa batu ezane tozo osimbi ba santé ya batu ka oyo eza ya yote benga
benga bato baza na compétence wana basala yango. Et puis na mitunaka comment na hôpital basala ka transfert. Pourquoi na bukoko basala ka transfert te? Tant mon ezo simba te, ozo kokate. Pourquoi ko transférer te? Soko ozo simba te omoni ki ozo kokate benga ba collègue ba chayo maboko soit peut-être au transférer yango. Yami balé eloko susu nazana kusenga na bandeko na biso totika ko tripoter bukoko. Eloko soki mutu aye kusomba eloko ke ozana ngote kote ki la été lobaki no nazana ngote ke no opesi eloko o eza ya ngote eza kola munganga ozotobola mutu tonga na kisi o eza ya maladi wana te conséquence nango ekozala nini. Nazo senga na bandeko nyonso eza ba minganga eza bandeko na biso na médecine traditionnelle tozala bomoko ngala za chercheur ezala bakisi belé on a sali ba recherche ezala ba sida ezala ba maladie mingi soki to partager na article loba soki to za bomoko ezala bangunza na sengi unité onyo surtout a pratikaka médecine traditionnelle. Vraiment na sengi unité na sengi esprit de compréhension esprit d'équipe ezala kati na biso puisque sans bolingo tokokende liboso te bamindele bakopéraka. Pourquoi pas biso tozala ensemble tozala uni to travailler en collaboration to longola esprit ya haine to longola esprit ya ono ngai batikela nga soki livre moko boy ono nga batikela nga soki formule moko boy. Non, ça bien mais la population ça n'a pas souffrir et puis pour na kosuki ça na kosenga vraiment na bandeko ba ope ba exagéraka pour na ba prix to yeba kino mboka pe isa passe to soutenir mokonza mboka na vision ya ba action mutu soka za na mbongo te zala pe na compréhension ya kosunga ye atana muke o azana ngo na kanisi na ba o ba yebi ngai ba mona ka soki ba ye na pharmacie traditionnelle soki mbongo eza muke na orientaka bango zo eloko busala alors tozala na esprit de partage amour ezala et puis unité ezala kati biso na biso nde tukotombola mboka. Merci bandeko balandi, je crois bouti ko landa Mbuta Djoke azali herboriste, phytothérapeute, spiritualiste auti ko lobela biso vraiment ya ebele. Je crois lelo tozwa ki temps ya ko solola d'une manière générale atalisi biso ba domaine nyonso oya salaka mena mikoleko ya toko banda ko kota point par point. Émission mswe ko landa na Mbuta Djoke peut-être tokoya ko lobela kaka uniquement pour na mari de nuit, kaka uniquement pour na mbaso, kaka uniquement pour na hémorroïde, kaka uniquement pour na diabète. Autozia en général parce que c'est qui premier numéro ya bisonaye et na ba numéro ko ya boko mona to ko kota siko to bana ko pona ba maladie par maladie ti na ndenge to ko ya ko silisa ba maladie nyonso oye atretaka bande ko bolandi biso na kati ya RDC na Matadi na Congo central bande ko bolandi biso na monde entier Libanda ya RDC vraiment bah merci à ebele. Je crois na ba image d'illustration bozui temps ya comment na banzete ya comment Mbuta Djoke a salaka musala na ye na micro ezalaki ya bino mosali on dit bolbolenga tokutana bino na prochain numéro toujours na espace oyo tokozala lisusu na Mbuta Djoke. Merci na Bob oyo azalaki na sima ya caméra.